Bandeko Babolingo, Karine Mokonzi, 2024 abandi via sika Pekitoko. En tout cas, ekomi na tangu ya kobosa na kombo ya mafis. Kobosa na ye mobimba. Kobosa na oyo azali. Kobosa na ke azala. Nasolo bana bino te bobosa na ye. Bino bosala o bokosala. Mais pas na ngai papa robot. Comme sage na la chaîne. En tout cas, fona bosa nande ma fils. Pona bien. Yangai moko liboso. Makamuna koloba ezalaka na nzela. Bote ba papa ba mama bandeko. Bote barando da barandonete. Bote batoyo balingaka rando da ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon da ba jeune fille. Bote bana mike da ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ma fils Ndeko Mobali ye esika zali foko ye bayango azali deja ya kobunga. Azali na vi na ye mosusu ezala zali na pasi to esengo azali na vi na ye mosusu. Ngai papa robo ona lobi pona ye ekoki pe leki esopani. Nathalie Karine Mokonzi azali na vi ya sika Maison Blanche lelo Karine Belau pe tozali komona mobali yango tomoni boss pendant 1 mois tomoni ye mbadebele lokola tomona ye pendant 2 ans. Sikoyo pona nga papa robo nakota kasusu ma fils na kati na ndamba mutu na position oyo azali en tout cas ezali penza pasi. Na disolo ya Vitali Kamere tokotaka Jibe Mpiana po Jibe Mpiana azali elombe mobali boga azali mobali likola mibali. Toujours ye muta présent a représentaka Mama Amida la réalité. Bokokotanga histoire ya couple wana te botia kombo te po ali ndenge mosusu. Mais ma fils totanga couple ya boss Jimmy Belau totia na kati. Me bandeko ezobima nini ezobima dégoûtant dégueulasse. Mais kombo ya papa chéri tango bazotia yango ezobongisa couple wana ezokomisa Kamere Boga ezolongoleki muyibi. Mais siko totia kombo ya ma fils situnga bino botia na bino. Nga penza na tiaka kombo ma fils tout le temps. Na couple tangu natali boss Jimmy Bolao. Nathalie Karine Belao. Nathalie Henrietta Belao. Telle fille, tel père. Telle femme, tel mari. Ah! Mais tango eti harmonie bongo. Pourquoi na bakisa? Biloko ezanga tina. Na kotisa. Bikotisela kotisela. Bandeko. Bosolo lako, tolo bango bien. Donc, nga papa robo, dako kotisa eloko moko te. Dako kotisa kombo moko te.
Oui, bandeko. Ma fils, nako souhaité pe bonne chance te, nako souhaité pe malheur te. Azala kaka kote oyazali, amema vi na ye, ndenge esengeli amema, kote oyo azali. Bandeko babolingo, Karine Mokonzi mpo na ngai, nakoki pe preza na ye ya sikoyo, po ezali preza moko ya elengi. Preza moko ya kitoko, Karine Mokonzi, ndenge naloba tout le temps, akreaka biloko ya sika, asalaka makambo ya sika, atournoaka na rompo te. Biographie na ende ekolaka, ye pote bato ebele bazoluka cheme pe bayebi to cheme men a Karine Mokonzi. Yango biographie na ye tokolobela tokorepete yango. Mais Karine Mokonzi ye akendeke toujours liboso pe makambo akendeke ezalaka bien koleka oya tiki na sima. Da yango pona yango ma fils azane sika te. Azane sika epai na bino, me pa na ngai azane sika te, ni na kati ya video, ni na kolobela ye, ni na miniature. Aza susu na sika te. Pamba te esili. Akoya kobebisa harmonie familiale, harmonie ya famille Belau. Famille Belau ezali famille kikunzi te, kikuli te. Kikunzi, kikuli, kikunzi, kikuli. Non. Wana harmonie ezala te. Kikunzi, kikuli. Le seul harmonie ezala nango kaka na poubelle. Yena poubelle nde basala harmonie. Deuxième harmonie basalaki na infection de na Méditerranée. Mais na Karine Mokonzi la baronne harmonie ezala te. Foko ganga ka kombone makasi to luke sala harmonie me ko sala lango wapi. Ko luka ko kata ba chauffage na hiver po mapeke kauka na motoki po ka sala harmonie. Ko luka ko sombela ye ba chemise ba cowboy Jimini likolo na mpunda. Jimini likolo na mpunda, Jimini likolo na cheval, Jiminière. Mais siko biso na Jimmy Belau. Yenda za likolo na mpunda, aniati oyoyo. Abukiye mapeketoka atikie na chemise ba cowboy po bombaka motoki wana na ba décor na ba chemise tokotindelo borsalino otia na moto. Yango bandeko ngai papa Robo na kota ma fils na tina nini awa aya munene akonda abonga akweya atuka satikali na 2023 tolobelaki mondamu na 2024 po azwa ta bénédiction azwa mwasi bien abima na Méditerranée paselisa bainfection pamba te po azala ndesi ya Henrietta pendant les week-ends. Nalobi bien azala ndesi pendant les week-ends ya Henrietta. Azali nounou
azalaki nunu pendant le week-end ya komemarieta yango soki poubele etondi te abanda kokitisa bapampex mbala moko abungi. Me sikoyo Henrietta aza na besoin ya nunu te, nunu oyo akozala na ye kaka mama na ye koko na ye. Famille Belao tout d'abord Henrietta akoma kolongola pampex ye moko akevaa na po bolandaka yango te azoloba na la baronne alinga kende asala kaka donc akoma kofungola pampex avandi na po to na toilette bamatisi ye batie eloko wana ya bana mike avandi. Alors nunu tokende bakitisa bapampex toza mpe na ntina kotangaka ye te esili finito. Mbongo mpe ya dot baloba na ye na ebandeli kaka na premier jour na la baronne batandala yango wana aya kozwa yango na matabisi babenga famille babenga bango tu bango balobaki bolia na bino yango surtout ya lobaki mwasi impoli mwasi moko boye ale bobakisela ye mbongo wana lia ngai mvwandu isise mvwandu. En tout cas mvwandu oyo abongisaka bapome na shekop boniko kende kobongisa bapome na mosala na yo mvwandu nde ye yo boss boss Jimmy Belao aza mpe mvwandu ya filme La Vie Elle Est Belle te asotaka te lokolo moko papa non ye mpenza alukaka mbongo homme d'affaires yango ma fils place eza te na bavideo na ngai nasala mpo na ye natanga lisusu nkombo na ye natia yango non un jour akotangama na ye me kozala mpo na ye te ekozala mpo na biographie ya ba ex nyonso ya Karine Mokonzi la baronne ndenge ere moko ntango tobetaka nostalgie ya réseaux sociaux batiamaka parce que Karine Mokonzi ndenge azali madame Jimmy Belao azali ya liboso icône ya réseaux sociaux azali munene ya réseaux sociaux azali mutu munene ya motuya na kati ya réseaux sociaux yango pona yango Karine Mokonzi Karine Belao azali oyoyo tangu tokokotisa kombo ya bato wana eza kaka neti bokoti kombo ya fleur moko ezalaki na ndako ya Karine Mokonzi to bokotisi mwana mosala moko aza kokombola ndako ya Karine Mokonzi to bokotisi nzungu armoire frigo ya Karine Mokonzi bakoki kokota comme bato bakoki mpe kokota comme les choses na yango bandeko kombo ya ma fils en tout cas ngai papa robo en tout cas ezali pasi naloba yango lisusu na yango bandeko oyo bozali kolanda ngai botikala malamu bolanda émission na bino na kimia soki bolingi bolanda émission mpo na ma fils en tout cas awa émission ezali te mpo na ma fils alongwe nabosani ye akozala nde na ntango ya nostalgie ya réseaux sociaux. Ciao.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.